Bande komibali babandi komituna soki ya solo il faut kaka babengisaka basi o batika na mboka to bazwaka pe basi kaka oyo sika babimi. Bandi musu mibali baza na Europe, musu baza na Amérique, musu baza na Afrique, awa musu baza na Océanie. Bakomi komituna ils s'inquiètent. Est-ce qu'il faudra kaka to bengisaka basi to tika na Congo, to zwaka basi sika o tozali. Et surtout bandi musu batika basi ba pesa promesse mais babala bango kudu teka ki shirika ka promettre na keko luka soki na ye na ko bengisa yo soki na zui mais tango basi yango bazoya bazo pesa bango bambala ya suka baosala bango pena makambo ezalaka te epesi pasi na fandi boende ko mbala bengi ngai papa Fiston beta liso na ngai po komelinga na vie kaka ndengo lobaka esika ndeko akwei po ndeko msoya koya te po na kosunga communauté ngana bi papa de kam nini abi beta liso na ngai na tunde liso ezali nini yango bokoka siko abwe mbote na bino bandeko balandi ya radio pe télévision lokole bisika nyonso bozwami pe merci na confiance oyo bopesaka na programme oyo radio lokole masolo et pas wapi to beta ka ba histoire vraie ndena lo ba chaque fois bandeko bapesaka ba histoire vraie histoire ekozala ya famille na yo ekozala ya papa na yo ya mama na yo ya baleki na yo ya mobile na yo ya mwasi na yo ba relatif ya mwana partout to ya connaissance to voisin ou pesi di solo histoire vraie to beti yango non pour na nuire ba auteur ya histoire wana peut-être to beaucoup plus pour aider ko sunga bandeko na kati ya communauté et si quand on a une erreur à quoi pour yo okoyate to ndeko msosa pe na besoin pe ça conseil a beti solo na ye pour to pe ça conseil mbeote lisusu na o ba ebingai merci pe confiance matondo ezonga pa na bino o ebingai te kombo na ngai Fiston Pelende tata Sedek votre humble serviteur. Mesdames et messieurs, nous vraiment émission sans pour autant te remercier sponsor officiel. Il y a la chaîne Oyo Radio Lokole TV. Yannick Kinia, les dragons de la monnaie congolaise, Yone Mankambu, Oumela, Mbote Sikozali. Mbote, la leader Djenga Barabas et Kofo. Autorité morale ba mongo nyoso tout. Zaina matanga panzama lelo bakundi anti na kisasa tanti quoi. Après sangani pa na bruma doki toguta na kuna pona kopanda matanga ya autorité morale l'idée Djenga Barabas. Encore une fois de plus notre sincère condoléances au nom de toute l'équipe de la radio Lokole TV. Yonde Mankambu. Mbote na Tijon Lushombo, partenaire officiel ya Mama Fran, Oumela et Sikozali. Na bosani mon ami personnel, commandant Congolais Anderson de Djobour, Yonde Mankambu. Et diga mvumi papa na Plamedi, Mbote. Lisolo ndeko za nini? Ndeko papa Fiston beta lisolo pona openie ba ndeko mibale misusu. Oya ko yoka te mitali oya ko yoka asaleka ndenge olobaka. Alors bi nazalaki na Afrique du Sud awa abi loba kotaka kombo na ngai te me loba esika na fandaka. Donc lisolo uti na Benoni. Bebe Benoni te na Benoni. Donc apesi lisolo asalaka na Benoni, lisolo wana esalami na Benoni awa na Johannesburg na Afrique du Sud. Abi kaka ne de mboka oyo ko luka mboka bana na bundaka na tikaka petite terre mo na partie na Kinshasa kuna na esaka na keko luka soke simbi na kobenga yo ndeko papa lipa bundi amoni que ça va c'est que si et va dire ko simba quand même abi fona benga siko mwana bat on a prometteur na Kisasa aya to sala siko vina biso et qu'est-ce qu'il a fait de quoi atini mombo mukie bakangi lupango ne bakangi lupango abino so mo sa comme en Afrique du Sud nde bakosala ba démarche pour na mariage makamno su esala ma première te bobika la Congo mwana bakangi lupango so ya Afrique du Sud bako ya mbango akosaka na te promesa te pour ça on rappelle des ngona ermoko de quoi pas Fiston na tiki basi ya awa ndenge na ndenge ba congolaise mais na prometa ki moi si ya parce que promesse na robengisa yo effectivement la bundi ba de wafana na Benon oyebi ya Benon za mingi mandako ozala ba bachelor monsieur za chambre salon so na yi bachelor ba de wafana na Londres boyebi na wafana na Afrique du Sud bachelor de voilà abina ju bachelor na équipe penanda ko très bien donc ndako pena c'est bon otali pena bozo moi si pena ya ba na mobali nanga c'est bon papa Fiston na fanta kinda ko kitoko na losa na musala nga ya bunda ti moi si kitoko la tindi mbongo makamno tout moi si pa ye nzela Lubumbashi kaka ndeza la kama makolo a comme en Afrique du Sud tant a compé na un peu moi c'est très bien to bandi pe ofanda
tobali tofana ki na biso pe très bien abi tosali 3 ans na mwana mwasi wana toboti mwana liboso toboti mwana mibale na espace à 3 ans wana sikoya ko arriver nini déjà avant tobota mwana mibale tango déjà aboti mwana moko wani kosala ba une année demi de ba 2 ans wana ndenge bato bane ko soupçonner donc moi jeune fille a surtout qu'elle Afrique du Sud a joué Afrique du Sud a tia ngona mapeka bataka Afrique du Sud mapeka te bomboko yo e rolia yo to ki na musika pe on dirait entre parenthèses ba danseuse ya miel de son ba kimi na yebiti so bota l'émission oyo so bota la ngote bota la kisasa partout bota la oyebi danseuse à miel de son o ba yaki bota kisasa ba bota concert awa ba danseuse wana Paris ba porter disparu boyebi sa bango ba ki matin en Afrique du Sud awa pour awa ya kotakoli basenga pardon ba réintégrer orchestre ba zonga kisasa so ba tikali awa ba ko regretter pour ani ba yaki bon etalira bango abi to fa na fa na la mwasi na ngai mais boyebi ka ndeza la carte la Bénin ba comme ko remarquer que jeune fille mwasi na ngai surtout que li ba kwa ndenge ba Nigeria ba Camerounais donc ba West Africain na ba Sud Africain na ba Zimbabwéen et puis si passe na comprendre que ce ne va pas pour moi si aliaka bien à ça la makamna so bien là ta ça très normal mais moi si na ngai na ebité ba ndagi nini to ayoka ba Nigeria na sango ba Zimbabwe na sango alinya meka be kolonio so tout ndenge nini et c'est comment il peut être na Éthiopien to ebité ndiko moi c'est ba ndiko bimana ba Zimbabwe ba Sud Africain ba Nigeria donc tous les mutu na beno niwana ba yebaki ba Nigeria na sto ba yebaki donc au Nigeria oyo buta na ebi congolais kingani azalaki na ye donc presque tous les Nigérians au bateka tout au long ya beno niwana ba de beno combien ba de beno benoni ozo koma bazala na ndeko moi si wana ba Cameroun do ya osakanati et puis si ko passe quand ba mutima ma basanga ti ba ni ko timisa mbali bo timbisa papa oyebi que toko na musala bo sino bimaka bo en tout cas to mona bien te bo to mona dogi ba kwa ndenge ba kota na kuna yo doki mekana ko cheke bien boyebi ka ndeza so ba episio ka wande ngwa ke mwasi na yo a trompaka yo et ça vraiment difficile pour mbala dima mais ekota ki quand même ndeko ba lo apesi li solo abina zo landela muke na lo sna boya ki mena mani ko landela muke to yeko bota mwana mibale muke to boti mwana mibale c'est derrière comme ce que comme voilà moi ça va dire que ça le quoi 3 ans déjà en Afrique du Sud wa to boti mwana mibale ce que d'ailleurs on l'a comme plus pur donc ba tu ba ni ko ça va clair ba bikolo mususu ya secteur ya Benoni wana ba mama mususu ba remarquer comme ma bé donc comme ça on a vision dire so banga souté est-ce que moi so a comment y posséder to de comprendre té ay papa fiche pesinga i passe et re ngala ko inango na lingite bande comme suba ko ya kaka ndengolo ba na mission na yo abiro ngamba na comme na sonde comme so na oleka ozo remarquer que so ki kota milieu ba congolais ozo mona ndiro do ba zo tonga yo mais e biso tonga yo ozo yo kate mozo sentir ga non ndé ba oloba na ngai et le ngoti niveau na biso ba congolais et comme tant niveau ba tu a quartier ba kwa ndenge po yebi ke wana mwasi na ngai po ba congolais bazala kama tata ko saka te congolais akala o te ba na mboka o à l'étranger partout pour na école mususu moi sa congolaise ezala ki a faire au sakanté mais les autres comprendre qu'est-ce qui ne va pas congolais ça comme plus facile que ba tu ya mboka oyo ba sinoa ba congolais ba soso makasi ba to mboka ba soso pete mais ça l'inverse tant sur le sud-africaine a commencé soso makasi congolais a commencé soso pete ya ko sakanate ils ont fait ça ba de combat li passe congolais ba tina ba incirconcis il paraît de ba lobaka ba to mboka oyo raison bango komi o est-ce que ceux qui peuvent pas satisfaire ngate na oke na pa mibali msusu te mibali so basaka mibali ya solo wana promesa te mibali so basaka mibali mais yeba bengisi ye na mbongo ya pasi ya malili mwana maya bundi ti moi ça y est 3 ans boyebi kama mabolingo ke mwasi na yo asana mbala intel to mobala asana mwasi intel et senga buna okanga bango pour la preuve à l'appui effectivement
tu tellement pressionné les cas qui kaka ndeza la kasiko na makanisa bino ça va na kosala ko la ke musala kana ba sala ko ke musala et puis beta tour okomona kaka so ke musala wa to beti sur la benoni mais tout ça entre parenthèses d'abord tout ça parce que non isolo mususu ndeko mususu wa ko na yo ville city ndeko wana mobala sundola ye pona nini ndeko mwasi wana ye azala on dirait akoloka ndeko mwasi wana yuvela ataki so mobala ke musala ye bandi ko landa doki ye chaque jour fola na mobali na éviter asayi posséder ton nini bande ko so sala o basala ba gardiennage ba sécurité ba ko surtout et si ka ba be si ka mo na yo ville wana kota likolo kote ba zwaka bande ko basala na campagne mo kota likolo kuna ta kota avenir ba be kota avenir mo soki natal mutu ka mo ya ko zwa ba sécurité ko to wana donc presque ba sécurité so ba fa na de ko mo si wana ba yebisa mobala na epende ngwana mobala ndima teti ayeko vérifier a beta pe moi si motsinzo na mitu o mobala na France asundola moi si awa est-ce que tout ngoma ya mutu tout betika li solo mais to beta li solo na en profondeur jour mususu le temps li solo ba ndeko benoni ndeko na ke musala Alexis moi 1 heure du temps allez moi ça va dire service mitelengano na ye service mitelengano a côté simbala ne jana ndaku na bien benon des bachelor bande ko ba donc o bo fana na Londres to no mboka mususu yebi bachelor to bande ko fake dis yebi bachelor ndeko mo shwana na benon ba no fana na bachelor quand on est la kambola ça rappelle la clé na ye moi si pe la clé na ye bana ba ki crèche webi ke a côté mbali bazana ni jana kata ndako no bango na chambre bien sûr mobala ya fungole akuti mwasi na ye na Nigérian wana moko abido yo ba mayebsa ngaza ka solo bika na baso bakangio na mwasa muto o polimbula et c'est le quoi ma désordre wa Nigérian keibo et pespe mwasi trouble bakangio siko afagant de lit mwasi pa ya le quoi kimi tanga kimi wana asali mo 2 jours amona na tena ndako kaka ba conseil neza kana mbala nga maltete ngai kana ba kosaka netiko ta mboka ya bana basi ba pesi conseil abi papa ficho to yipa bana na yiti ake ko funda nga na police afundi nga na police mobala wa maltete ngai apesa nga mbongo te asokipa na bana te boye azokosela nga makambo akosi makambo bika soki na soki pa mbila mtafunda ka liboso ta na raison ba benga on peut la cote. Donc moi ça la mingi na raison yango ba so pas avantage tout ça pas attention moko pour ba kota ngo pere moko comment so moi ça lobika ça la raison ko ça rappelle to faut to landra makambo et surtout mboka boyebi so ba forêt na étranger ba landra ba compagnie bien bête boyebi o komi et diga mvumbi papa na plamedi mbote Veron Chako 0032 mbote sikozali mbote na maître John depuis Canada, à Toronto, on est mankambu, umela mbote, évangéliste, Mido Paylor, à Paris, mbote sikozali, mais évangéliste Adolphe, Moukwe, mbote, mbote na bande konoso ya New Apostolique, mbote na bino, puis te kate mbote sikabozali. Basambi ale police to bakateli mwana mobali wana 100 mètres ka ndeza la ka soki ozo déranger mwana mwasi donc mobali so ba yokantela mwasi kaka ndenge za ka ba pesi mo papa 100 mètres aye papa fisto ndaku na ngai ngabu na ekipa ndaku wana makamno sotu na bengsi mwasi na Kongo aye awa 3 ans kaka bosa nga ba bêtise ko bangala mibala ba mboka misusu na kangia franga de li asai dejo la nda ku so la la habité age ofunda nga ba bengani nga na ndaku na nga moko abi pesi nga passe papa fiston est-ce que bande ko o basala Congo oyo ba na projet ba tika basi na Congo ba bengisa ka basi ngo ba ya qu'est-ce que pour que so basi ngo ba ye ba ko sala ko ande ba salinga ite ay papa fiston betali so na nga pesa conseil oya ko ndinga te mitalie kaka ndenge ba mupu ba lobaka o asana mato ya koyoka ayoka avec mbila na chenga mna babengani ngana 100 mètres na tiki mnanda kuna ngana kei na shuga kaka valise na kei na nova na pa masa moboe zaki na 4 mois na fin du mois excusez-moi
ya se débrouiller na foutre la chambre quelque part. Quand conseil na master la non master ko tira ndako na onde ngwate ko tira ndako na onde ngwate faut le casco deuxième plan. Deuxième schéma bino ba pesinga 100 mètres mais na fandi avec papa fichu na boule bino non. Petit moi ça ko le kalanga l'esprit boyete. A ko ki ko le kalanga l'esprit boyete. Na lukie na bondelie na talishe ba bon moment to lekisa kisasa na ndenge tanga yaki awa na expliquer makambutu yoza mwasi na ngai limbisanga prome ate ata bible lo baka non soka ngi mwasi non kobo soko lingo boye soko lingo limbisi mama senga na benga na kiyo te kiyo mikime yo moko moko ofunda nga malukuta est-ce na pesa ko mongo liete est-ce boyete na yebi ko sala ke rare pour mettre nga mbana na limbisio alempi mwasi alempi de ko mwasi wana andimarate ayondima yeba kanisa mo bal na nga so limbisinga ezaka difficile so baka ngone ko ba limbiso me bala limbisinga mwasi andimi boyebi kana ezaka mbila yebi na ka mbala sa 100 mètres mais ba ko bongisi na bango sa ngo pende ngona ezaka nango moya ba ke super mbila kuna te ko to cancel te ba tiga ndingo mba zonga na bango mwana mai azongi na ndako azongi na ndako bikula mo santo ko sakana te po ebika sistema ko benga te ba e bele pe aba benga na bango trop mais ba kana bulu ante so a côté si bulu wana abi na esprit na ngaka no ba pesa inga 100 mètres le faut bena na dogi na ça na mo santo bena na moi o pa ke report te po so ke report kuna mbile ye kutika na ndako wana likama bo ebika ndeza na bandeko habito fandi pratiquement inane suna mwasi wana na malisi ko lempa ina ndiko expliquer na zo luka mbongo ma to bomba le safa mama siko na zuma mbongo omoni na zuma mbongo siko il faut to sala mariage pour maditi to kangaki lupangu siko na moni photo kende siko yo na miso ba to quarantaine na bino mama na ke quand même yo obali ba ko balo na Congo ana mbal na yepi ba parents ba mona pe ba koko na bango. Moi ça dit oui ça idée malamu quand on ça capable de convaincre moi ça le monde de ma kanisi que non kutu ba kanga ki afaga de lit ba yo kandi pena bien ça va pour mes amis ba ndi pe bon ça malem 6 mois après ça va comme presque koyo ba son pas billet pe papa maman na bana mbale na kisasa ba qu'est-ce que kisasa tango ba comme na kisasa koyo mobala yebisi mwasi donc ndenge ezali awa moni tosa la fête à mariage ba dépense ebele kovanda pena na ba flat ba guest house eza pena bien te yo kovanda pa na bino nga pe kovanda pa na biso toko wume na pena te tosalaka 2 semaines tozonga na une semaine de préparation puis deuxième semaine tosali mariage et puis tozongi na biso pa nzela mo na Afrique du Sud na bana na biso promesse ate ba yokande pena bien obali pa komeli pa na bango mwasi pa komeli pa na bango Mobile pas qu'un kuna premier jour quand on a non pas non qui n'a bien mobile ça les gars 4 jours 4e jour sikoyo à qui pena pas moi si évidemment la 3 ans au moins ça là qui à ça les gars na ngunda aslam sika mukanda bana normal za gité mobile peut mukanda normal za gité mais ya kika abunda aslam sika ayebika ka ça ka na terrain vraiment en Afrique du Sud ayebisi moi si na biso solo là akiko luka tipa na bango quand les alagati moi si par lamba kimbala ka chaque fois quand les alagati non aller pas silicita nga okende ka et comme tanga okende c'est maman okende tout sola na ina rappelé le moko boye omoni to zaka na kisasa to bandaka bolingo na kisasa très bien ngana bimaki ndenge koma na Kongo mbala fa bimaki ko luka na bimala ke luka na se ko na ko bengisa yo soki na zui effectivement la Canada peut Afrique du Sud na bundi na jui na bengisi yo oye tango komi oyebi makambo salaki obandi ko bana mbali bandi ko dekona ebite mbala ngo souteka ba Nigériens ba Camerounais ba Sud-Africains to ndenge nini chose grave vraiment la kangiyo o s'excuser OK ko funda ngati na mbila ba pesinga 100 mètres na ndaku na ngamoko yango lelo ndenge na bengisa ko na kisasa ngana yeko zongo so na kisasa sika na zwaki yo pesa inga 100 mètres ngana pesa yo 4000 mètres 4000 km ça 4000 km lobi na pesa yo 4000 km siko wenga ndenge alewa ngana ozonga na ngalobi
luka moyen ndenge osa moko moi ça bonde la boy asa la boy rien ya kibana bimia kei tout à fait ndoka expliquer des par moi si tout très bien moi si ndumba boy ça les prendre ngwana le mbali pale lobi nango pas je avion Lubumbashi et pas Lubumbashi abandi ko yama koroma ko tia comme en Afrique du Sud atiki mo na kisasa na bana yindi la kisasa moi ça que départ bango papa mbali ba esi otani ndumba ba expliquer makamuno surtout et pesi ma belle au sakanate soni na quartier mobile tanga zongi siko awa na Afrique du Sud na Benoni na ndako na ngona bachelor akei quand des ala ka luki mutazongi se deposit na ye a zible ko na ndako a changer ndako akesi comme sous 6 mois après ayi pas fiston na voye ko sa zarade sous teke na luka mwasi na kisasa ya kaka basi na Afrique basali awa basi awa ça peut bien en Afrique du Sud awa to bande ko so bolanda ngai oza na Belgique oza na Paris oza na Toronto oza na wapi c'est comme ça ali soki possibilité oza moi c'est siko zali bala na yo abi na moi c'est nga bien awa na tindi mo na kisasa na bali moi si wana na ndako siko abwe nego na voice na téléphone awa moi si wana ça na ye na expliquer le kamutu wana basi bazo lela balo baka dans soki no bengisa basi na Congo siko biso to botama awa basi otuza awa otuza biso mo na ya ko bala biso abi papa fiso na pesi bato balo ba raison luka utu mwasi oyo asana awa déjà ayi ba réalité ya mboka ozali ozaka na Angola luka ka mwasi na Angola ozaka na Canada luka ka mwasi na Canada ozaka na France luka mwasi na France ozaka na Belgique na Suède et pas ediki na TV mbote que je salais en passant luka mwasi kaka kuna okobengisa mwasi na kisasa ayetu na Afrique du Sud toi qui Angola toi qui Europe toi qui Amérique asali yo businga sali makama bien te o regretter moko na transport abi na vivre dans très bien moi c'est à côté de ça là qui 2 ans à bundi tellement il ba fana 3 ans en Afrique du Sud babi moi c'est ngo siko yepe ayi de Lubumbashi makolo bundi na bana mbale wana ayi na Afrique du Sud wa comme na Afrique du Sud comme na Afrique du Sud a kesi ko na ndako to na ofana na Benoni wana aki ko lukanga kuna ko lukelanga nini bayebi c'est non mais mobile na yo asa lungwa awakala aduma akala sika kenda to éviter effectivementaki moi si na ye ayabeki ba camarade na ye ba camarade na ye et belé asaki na contact na ngo susu mais asaki na contact mbal na ye ba mbal na ye susu moko ya ba Nigérian abengi mbal na ye moko ya kwa ndenge Nigérian oh non ta kutunga na ye boy na sika wala le ya te ça va Nigérian wana jo a foutre les chambres yena moi si na ye na bana da comme le balle à Nigérian donc Nigeria ça foutu chambre afin na chambre mutu aya donc asakani muke balali et puis azongi malala kana yo anteka ndingu wana entre temps azoko luka sikoyo mobile na yo ayo kutala kamera mbala na yo oh wapi ndeko muninga na wana ayo zo luka ye yo baka mosala do da kutinga alio ya bala kutukala abala déjà c'est sika za na mwasi na ye abotu kutu mona moko déjà o pesa nga numéro na na o pesa numéro na nini akosi no nga pesa numéro na yeti so bo kuta na ye luka mo no kuta azwa pe numéro abi azwa numéro na ngate atikala kuta na ngate nzoka ne Nigeria na ko ya wana atie suzeni asaki na mikumba bana mbali déjà ayema makolo ta Afrique du Sud akomi awa Nigeria so le ndaku abinda kune okene pamba tale zemi tango akomi na zemi bo abengi Nigeria wana ono na zemi kwa ndenge wa terme ya biga sakane bale ba kwa ndenge nyoso tu ya ba Camerounais ba Zimbabwe ba sida via tous les mutu aboyi na ye abi jamais ko za zemi na ngate zemi na ngade za ndumba tinu mtebi za ndumba Congolais za ndumba yo ndungu zaliawa yo comme na zemi ro bangai jamais derrière banda swati et pessimité lingano moi au futanda ko za tedo akombe na malheureuse oyaki awa na demi kumba ba bakilo su moko comme no misatu et pessimawa aluki mo été souffrance au sakanate abundi ayeko zo mbongo abi na mona ekulute ba betelanga lisolo na ye aluki moyen azuma mbongo muke kansima mbongo azongi siko na kisasa papa fiston ye mo siko amizongi na kisasa amizongi si yeboko ngala sina zongi saki ye mbongo aluka ki aboye so akangsa mbongo wana sa tama commerce aliko vivre mais siko amizongi si mo na kisasa na mis oyo akana kisasa na suite na été na éviter suite na eza nini na pesio lisolo beta poto ba bisinga yaki awa
amoni ngati pa zongi kisasa de skola bi atikala pesa lisolo pa papa fiston abeta et peine ba de comme sumbali abi yebisa ba de ko sala attention siko moi sinanga ona sana ndako nazo yeka na Afrique du Sud awa tozona biso pepele kimia moi sikindumba te mais na prometaka mutu na ko bengisa yo un jour na bengisi tala makama salinga kindumba et pesi mbilinga mbilinga ndeko bali yo tala ngai po eza to solaka famille eza na do ya to solaka famille po na radio lokole TV awa émission au radio lokole solo eza na do papa fandi maman fandi bo tala bna to so bete ma solo en famille ma solo mo éducatif quoi to ba mama papa awa te non to sangsa wa no surtout o sala muta tendance politique boyi muta vita muta imana awa na radio lokole to ensemble to bete ma solo ya vie eza boyete Jean Luchombo mbote na fondation Monzali ya Monzali on est mankambo fondation Monzali salon Hillary Clinton na Rosentenville mbote bana Rosinho surtout Chibwabwa l'héritier du trône mbote umele sikozali habitant ngo basinga zongi na pesa pa fiso du solo a peigner bato tala siko ndenge bako kwese ba film sous victime pour rien et ça na ba film na Kinshasa bandeko bana poto baza partout di bande ya mboka ba promettre bango to ko bengisa bino sikoyo ba ko bengisa bango ndenge ni somda na di solo boy et comme ko pesa ko banga to robita ke bino ba botika basi na Congo bo bengisa bango tete basi no so ba ndenge moko te musupo ozo bunda po to na Europe to na Amérique to na Afrique awa ozo bunda bengisa mama bana na yo to bengisa fiancé na yo akosala ndenge ndeko asalite ndeko abetika le solo po apenier ke pesa ba ndeko so ba non ngana ko bala libanda tete ngana ko bengisa ka mosnanga mais tant yo sa koto yo to na Europe au na France Paris Belgique Suède to wap to Toronto to wap Océanie Sydney o tika mwana na kisasa kuna baka basala ka yebi to na kisasa to na Bumbashi na Beni na wap o yebi ba basala ki et puis s'y passe donc c'était un peu ça. Le soleil a quoi et a épais ça conseil des gras to pesi bino conseil to beti le solo vrai et ça la mina benoni bande ko Afrique du Sud boyebi benoni sike sali donc de quoi na bena benoni na presa bino bande ko belé ya benoni ça ba bachela na ba chambre salon donc bande ka benoni belé boyebi solo oyo boyebi solo oyo pela ça que awala radio le ko to beta ka ba soit vrai donc to teama to ka ko peine bino. Merci de la fidélité et confiance pour la émission Oyo Radio Lokole Masolo sur votre chaîne préférée Radio Lokole TV. Bande comment tous s'abonner pour la émission T. On dit Oza chaîne auto peut être histoire vraie to solo la kabiso la bino pour la sabino le bien pour votre mal. Donc après ce solo na ye pour esunga bande comme susu. Solo parce que besoin conseil, après si conseil. Azu conseil. Ndé comme sou une expérience na ya le cas esunga de comme susu. De quoi koyate. Merci à Maman Rena Umbi, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage, qui nous a aidé à la réalisation. Merci aussi à Chris Larise Pelende, qui était du côté de la caméra, mais aussi à la lumière. Merci Nabino Sobolandi Bisso, pour s'abonner massivement, d'être à chaque fois, ce que tu as émission Oyo, Radio Lokole Masolo, Kobomba Yango pour Nayo Morote. Partagez Yango, Tindelandeko. Partagez dans votre groupe Instagram, Facebook, nous surtout aussi va partager. Tout Tinder va découvrir surtout va camarade Tinder là et comme la Tina mutia suka pour ce que sungiote et sungande comme susu. Peut-être émission au point yo et ça le côté intéressé au thème mais intéressé ndeko au côté de la ningwana. Bandeko o va savoir na solo ko pesa biso to beta le solo pour la ko sunga bandeko communauté. Benga biso na numéro na biso rédaction et ça dit plus 27 67 64 320 85 au Kozoabiso, la nouvelle rédaction. Soko bengi biso to yambite, tinda voice na yo, tika voice, beta histoire na yo, toko bete yango kaka ndengo lingi. Soko boyo tanga kombo, toko tanga kombo. Soko lingi tanga kombo na yo, toko tanga kombo na yo. D'ici là, portez-vous bien. Santé de fer à tous. Chap chap! Et tchara!